Oh mboka te Oh mboka te Palais du peuple za oui za oui ndawa Palais du peuple eza ya koyinda na yebisi bino ba combattant awa toyebi te eza problème nini ezoyeba na peti bino mobo omona na bamabanga noko eza nini o député photo bomba ba député parlement okufa ya tika boye Bobi papa mama ba député basali Bobi papa député basali on est venu pour déboulonner les députés ici. Ouais. Parce qu'on a besoin d'un changement. Un carré de la nation, tu le dis, c'est un inconscient. Ouais. Tu passes de quoi On est venu réclamer notre droit ici. En tout cas. Oh mboka te Oh mboka te Palais du peuple za oui za oui ndawa Palais du peuple eza ya koyinda na yebisi bino ba combattant awa toyebi te eza problème nini ezoyeba na peti bino mobo omona na bamabanga noko eza nini o député photo bomba ba député parlement okufa ya tika boye Bobi papa mama ba député basali Bobi papa député basali on est venu pour déboulonner les députés ici. Ouais. Parce qu'on a besoin d'un changement. Un carré de la nation, tu le dis, c'est un inconscient. Ouais. Tu passes de quoi On est venu réclamer notre droit ici. En tout cas. Oh mboka te Oh mboka te Palais du peuple za oui za oui ndawa Palais du peuple eza ya koyinda na yebisi bino ba combattant awa toyebi te eza problème nini ezoyeba na peti bino mobo omona na bamabanga noko eza nini o député photo bomba ba député parlement okufa ya tika boye Bobi papa mama ba député basali Bobi papa député basali on est venu pour déboulonner les députés ici. Ouais. Parce qu'on a besoin d'un changement. Un carré de la nation, tu le dis, c'est un inconscient. Ouais. Tu passes de quoi On est venu réclamer notre droit ici. En tout cas.